Firestone Media, l'information avec précision. Merci mbote na bino so balandi ya Firestone Television. Lelo toza awa na commune ya Makala na sire bino bozomona na sima na ngai ndenge bazosala misala. Alors awa eza na commune ya Makala, précisément na direction Kimwenza. Pa wapi mokonza mboka a penser asala bango nzela. Alors tellement toza awa tozotambola pa ba habitants mo tozwa toyeba direction o Kimwenza ezaki ndenge nini pe ezokoma ndenge nini. Ba impression na bango eza ndenge nini. Alors malgré tout, bambilinga milinga la mboka mais mokonza mboka osala effort ya kobomisa quand même banzela. Banzela bele bazo sala mais oto bano lelo na commune Makala, toke na ngiringiri, toke na Lemba, toke na Selemba obino moko bomona ndenge musala ezo salema. Alors TV za radio te tozo ba impression ya babité ya commune Makala, bameka na ko expliquer biso nzela o ezaki ndenge nini pe ekomi ndenge nini. Tolanda. Firestone Media, l'information avec précision. Bonjour papa. Bonjour. Papa tout le monde a habité à Makala. Naza habité à Makala, na évolué mingi na Makala pendant bambula et belé na Makala. Puis naza pe combattant ya IDPS. Ah, tout justement. En tout cas, sali na ba combattant mais sur IDPS, to zana moko ya ba combattant ya IDPS awa na Makala. Papa mekana ko bete solution, la direction o Kimwenza. Ezaki nene. Bon, direction Kimwenza to lo bata ezali vraiment impraticable. OK. La direction mo ko tata makolo te. Voilà. Et banda histoire à Makala ezaki vraiment abandonné. Voilà. Abandonné. Tellement président yé na vision na yé, na réalisation na yé, ya banda na yo sa ba réalisation. Imaginez que banda époque à Mobutu 32 ans. Voilà. 18 ans ya Kabila. Félix Aye na 6 ans a réalisé direction Kimwenza tir en point. Zéro non papa zéro. Donc direction depuis sera Mobutu. Bana 32 ans depuis sera Mobutu. Ba mona ngote ba sala ngote. Ba tala pété. OK. Donc na 6 ans ya 6 ans ya Fatinde. A fongoli miso ayo mona ngo. OK. Et puis bien zanini. Fatina Kinois de naissance. Très bien. Et puis congolais de père et de mère. Ayebi réalité. Plus grave, oyebi que monsieur le journaliste Makala yo basala impôt foncier. Erwana Kimbuta. Makala bima premier na Kinshasa mobima. Aussi na Makala ezata na société te. OK. Balaka que non ba kosala biso ba makadam basala te. Voilà. Kimbuta gouverneur elenge sa ya pamba. Voilà. Bosala ngo Kimbuta lobana ndeko bazila za vivant. Abiti yezo koya. Elenge se ko bongati. Très bien. Kimbuta gouverneur quand la venu manzengere. Abi mboka ko bongali soute. Mais yo moko tala pas même 6 mois. Ndeza boye toza pembe na tracteur mais so komi déjà na école de vainqueur kuna pembe na mopulu déjà bazo kene vers fin. Papa mekana ko expliquer biso nzela oyo bandi wapi po eketi wapi. Nzela yo Kimwenza aveni Kimwenza bana juste na veni Victoire na Yolo. OK. Bana Victoire na Yolo akoma na ya na bana Kauka. Voilà. Bana Kauka Yolo Nord Yolo Sud tie Makala tie bypass. OK, donc nzela oyo nde basala ngo boye mati bypass. Tie bypass. Ah, OK. So itozi kwilo kwila bani pe na Yolo Sud. Ti aye ko zwa nzengele, ti aye ko rejoindre azo kenete juste l'université. Impression na les amis pona mokonza mboka. Bon, impression pona mokonza mboka il y a encore à faire. Na mokonza mboka to senga nano a renforcer nene ma eloko mabe na Makala nini insécurité ba policier. OK, papa ta ka insécurité ba policier bazo tanga bana n'importe quelle heure à tout moment bazo lié bango. Donc le cas de biso na général à la police à Tessika ata la makamu ya insécurité et puis a renforcer pouvoir ya bourgmestre na biso o bakangaki illégalement batika a renforcer sécurité na ye a renforcer pouvoir na ye a réhabiliter dirigeance pour abana musala pas na tifa Makala ayebi nyonso Makala po awa bientôt bazo la direction ya Samson na nani wana alors il faut le ko la facha yebi mboka ezapina muto yo mwana Makala za bourgmestre Makala yebi pe réalité Makala pour les deux directions wana
ezwa lisusu aval makala ezala bien opona faci ezali ke biso nyonso ndenge toza tofongola miso mpo adéveloppe mboka ndenge aloba réalisation po après bituma ezali baréalisation na développement ya Congo. Donc malgré tout bitumba eza na mboka mais quand même mais azosala déjà te au travail. Vendredi na conseil des ministres ye moko alobaki ke non réalisation ya misala makala misala nyonso ya Kinshasa ezali durabilité na rapidité. Très bien. Na deuxième point na conseil des ministres alors toujours souhaiter ka ba bonne chance sécurité za toujours makasi biso na biso to zela fatite biso moko za les veiller na bino ba pandisango na biso bato zo lana so zo mona bato ba sa misala bato nyonso bazo tala toujours évolution misala j'ai zalaté liso likola liso mutasi makast asima li benete to ko filmer yo to ndele silito au mona awana no atu to encourager toujours chef de l'état to kene toujours na ligne aya soki nzele sili toza na centre été makala eza na wenzete makala eza na commune à bien te. Voilà. Et maison communale à Makala, ils ont bien marqué l'histoire. Attends un jour, maman Denise a ligné, puis ailleurs n'a visiter maternité à Makala, maman n'a pas la maison communale les Amawatro. La maison communale les Amawatro. Non, maternité n'a pas Tiwana. Et puis ils ont la gratuité. N'a pas maison communale ils ont la gratuité. So bah ils visiter batana conditions ils ont la cati, bah on regretter. Dans 21e siècle les conditions ils ont. En tout cas, merci beaucoup Bandeko Bino Bolandi. Papa Zali habitait à Makala, a vendu trop na Makala, a yebi Makala, depuis c'est là Mobutu. Nzela au basala ngote. Mais attends, on a fatigué quand même malgré tout, ba dongolomi sur bazar par-ci par-là, mais azo sala be fort à réhabiliter Makala quand même. À ça que l'engesa, tout le monde qui l'engesa, mais à côté sous na Makala, au biso de bien Makala dé. Donc en tout cas, vous avez des choses qui m'ont dit papa alors tu continuer, tu joie, ben impressionné ba tout sous. Un mot papa par rapport à un mot, mais c'est le journaliste Fali Poupa, journaliste expérimenté. Merci. Un mot, il y a toujours que encouragement dans les ala puis la propriété. Ok. Mais pensez que ça va terrasser on a très sale. Il faut pas avoir l'habitude il y a nini, il y a quoi entretenir, il y a autre propriété. Et là pourquoi tu as le président à intervenir dans le dossier pour commencer Makala pour Batu, basali nzela. Mais tout autour ya nzela, batu bateka kali susute. Très bien. So tali batera c'est comme penser ba osala boy peut-être le bon caméra no mopandi très sale. Donc batu ba marché pirate ça nini elungwa. Donc un sur le gouverneur lu espace moko ba wacha wenze poko lungula ba maman. OK, nous wenze le quelque part wa. Bon wenza mawanga, peut-être comme kuna te direction wana nyonso bazo sala. Ah toujours comme direction wana nyonso bazo sala. So wenze bati ba wapi? Bon wenze na bazi plastique. C'est dans le projet peut-être que côté à Nani kuna basi place. C'est une intervention gouverneur. Aya vraiment ensemble na bourgmestre Boudou Voigny. Ba ko lukesika nini ba osala wenze même wenze moka 400 300 places pour bacha ba maman nyonso makala bazala l'aise baza pena na wenze ndenge bazana gambela nde ba wenze nyonso eza bazala l'aise. Sans quoi ekoza toujours inondé. Pour tendance eza ke bateka toujours na mipanzi car na mipanzi wana e protéger ka makadam te e bomanga e bomanga makadam. Et là vraiment doit senga na chef de l'état intervenir li kama wenze makala. Pour ma qualité na wenze biso le doza ba commandant boy toza abandonné toza misala te mais toza tema ba défense à batou makama belé ya batou toza le kwa défense que soit créer biloko wana surveiller ko ya et puis mandat na ko za durable et d'ailleurs il fallait les journalistes expérimenter na web sur le moko bati fo bayeba fati na pas un mandat fati za na mission pour na Congo. Très bien. Mission ya développement ya Congo. Très bien. Azana mandat te non mandat présidentiel te azana mission ya développement ya Congo. Allez pratiquement pas congolais il faut pas oyo tozui ba congolais ba simana maboko ni teteye mbele le toza boyete donc mon biloko ezo ya moi que muta vivre na planète mususu mais un congolais du sang de père et de mère oyebi que non Congo za yé azonga en histoire tozo président en dehors à Kasavubu tozo Félix. Très bien. Alors Félix moi na Félix c'est significatif même la Bible il faut que to si mango to tomber la distraction ya ba sentiment to be monene d'abord to lo baga non Félix a na mission. Il y a stabiliser le Congo, il y a développer le Congo, pour misal les Agawate partout. Ouais, partout, misal les Salam. Alors, grande difficulté, c'est qu'il y a capable Nzela, ce n'est la ta misala naye, n'andera pas bongisa. Bon, moi, les salamiko, les alliés, catastrophe moko, et salamaka partout, et yendega bientôt, moi, baniko bima, n'ega kitaka taille, ba sinistré, banini, moi, baniko bima, malé, mais. Et aussi là, toi encourager nous à me faire battre là, na biso moto là toujours na simana. Et surtout que biso ba combattant de peste, pour lâcher guerre. Ok. En tout cas, merci papa de Tikio, toza bandero mususu. Très fali. Souka, merci.
Alors, pour finir, toujours continue. Bonjour, papa. Bonjour. Maître, excusez, tu écoutes en plein travail, maître. Tu as habité Makala? Si. Jamais à Makala, 100%. Ok. Et c'est nous avons comme on chef de l'État dans Kanisi Dino quand même. Tout ça, on dirait qu'il nous a. Normalement, toi, on est 5. Presque 5e président. De Tomoni na Makala, presque côté. Toi, on a pas Paris-Jo Bide, pas à Bana Makala. Obalinga kondimate ke bazabana makala obalinga oyoka omwana yolo mwana njilme ne makala grandi makala me comme a comme star wa esko yandi makala ezate wa bigenza do makala yana nzelate nini mais lelo en tout cas tomoni kimwenza ekoti chaussée tomoni ekwilu eko ezokota lusu chaussée tomoni elengesa vraiment makala comme parmi commune au bazobenga na centre ville et c'est vraiment ya makasi côté wana yende alongoli biso so na makala parce que depuis makala ça makala est-ce que président mon ça qui était déjà à passer na bino ba makala pour penser na misala neti ya nzela te poto wana nzela te ka nzela ya liboso elengesa oyo ya mibale ki nini kwilunde ya misala wana nto akina nzela te biso tozalaki ata nzela moko te mais à partir ya Félix nde tomoni makala lelo ekoti chaussée lelo mpe tokomi lokola bacommune mosusu okolongwa na moto na motuka direct na porte ya ndako eza esengo kote wana évolution misala ekende te en tout cas misala surtout basinois bazosala dada par rapport ya bandeko na biso bakongole oyo bazosala kwilu bango bazokende dada. Ah, ça va. Bango kutu batu babanda, bango ba ye retard. Ok, bango ba avance makasi par rapport ya Queen. Ah, ok. Merci papa. Merci beaucoup. Papa, bonjour. Bonjour. Papa, tout le monde est peka aujourd'hui nos passagers mais tu habites aux arbres. Moi Makala. Oui. Vandia. La fan de Makala. Impression na par rapport ya mokonza mboka ninga penser na bino au sala nzela. On habite nzela vous avez vraiment pour nous coup de chapeau pour mon Konzamboka. Okay. Deuxièmement, première république à Kassavou. Tout le monde est le côté. Deuxième république à Mobutu. Tout le monde était. Kabila le père. Tout le monde était. Kabila le fils. Tout le monde était. Tout le monde vraiment oyo. C'est le moment de moi c'est le moment extra disons. Très bien. Pour vraiment monter à salir moi un pas. Vraiment il faut repasser sous force pour et ça la dit. Pour n'avoir vraiment na sepeli na makas. Alors vraiment nous avons battu la chef de l'État toujours et ça l'a toujours continué la façon ya boy. OK. Vraiment na sepeli kaka. Et puis peuple à côté va très content. Très bien. Vous comprenez? Pas très content. Papa, mais en dehors, il y a Nzela. La difficulté, beaucoup de temps, on a commis le Makala. Bon, difficulté dans l'habitation d'abord, c'est la lumière publique. Très bien. Lumière publique pour éviter que le banditisme, le colonnaire, tout comme ça. Oh, l'habitation Nzela, moi qui banditisme, vous dînez moi moqué. Mais pas tout à fait, mais si vous avez la lumière publique, n'a pas point tout, et vous allez bientôt avoir un problème de courant. Ok. Courant n'a pas côté vraiment, barrage à Inisa à biso congolais, mais pour la biso na makala vraiment tout bénéficier dans notre les factures à courant te foutent à rapport le SNEL Azoa, mais ça les continue bien. On dit que ça fait déjà un mois, toi na courant. Vie peut-être banzela mais ata banzela mais fa ba yeba po régie des eaux quand même tous na bango ensemble tant mo sala banzela régie des eaux ça sur place mais awa tant ba sala banzela esnela très bien c'est ba ça la suivi penza mais régie des eaux vraiment félicité bien sûr il faut une inondation o yango la mai crise que ça moi voilà c'est ça papa un mot pas chef de l'État aime sans otala yo il a remis ko loba na ye pour na bino bala makana le ko asali. Vraiment, pour le chef de l'État, d'abord, on a voyé que Sanzambe que non, à Baxena Nikolo. À part de dehors de ça, mais à battre la pour le projet n'a continuer, mais ils ont
vraiment babundisa ete même po bakroka jambe ezebe. Bonjour. Bonjour. Ndeko tomoni oza chaîne. Ozama makala. Namona makala. Nabotamina makala na kola makala tangi bekola makala. Ebi depuis botamina nzelo dia basala ngo. Et basala te to kaka ba projet ba ya ba leka to mona te. Eza idée mo bien o salami de prince. Pas prince na bata makala. Elengesa alboyo na ya wenzi wana salima bien. Développement makala yango salima bien. Elo oni ngoba na mokonza mboka azolanda yo. Mokonza mboka leo na wasenga accréditer l'évacuation et les gamagasi na baterrasse OVD musalane ya mwana koma kala matériel ba ya ba koto ezana se nzolu ba nyea kwa ki mais OVD faire chaque samedi basala ka ba évacuation biloko ba kwa ka ya copne eza copne mais ya CD yemo OVD a CD parce que ba marché yenda yaka asala ka évacuation ba salike la chaîne bazar qui est la première na OVD chaque samedi ba pesa ba mort ba sali musala butu ba sala évacuation c'est ngabo tela ba yo momoni mais pas un moment de commis l'évacuation ça la maté les a bouché mai ne se commis arrêté na yolo voilà yolo olinda mai uta munga fula ko ile so likolo kaka mito bikwiti otende ko ouais ça té zela we bandi wapi keti wapi. C'est là où bani bana entre qui cuit wana. Et ma da tiro point ngaba. OK. Mais là ça on va que tiro point là-bas. Tiro point ngaba. OK. Ils idée bien. Oui, ne do senga ba to ko silika ba principe ça na lemba. Bangi mais makala ko c'est notre prince. C'est ça bien. Donc parce que ko zamboka bonne chance, ça bien. Mais Azane va conseiller bien. OK. Donc c'est quand la DG Tumba oya OVD bisito ebiye. Asa la évacuation na terrasse c'est pas de la rango. DG Tumba OVD da 3 mandats sala na OVD. Très bien. Donc ebiye abe Chilombo abe Muluba abe mamba IDPS. Ala de la nzelo pona IDPS. Sone pona IDPS pona bongo motumba pona makala motumba. Là c'est fait. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Président de continuer. Tout ça, là, si vous voulez me dire, Balandi à Firestone Télévision, nous allons continuer pour les habitants de Makala. Parmi les groupes, ça veut dire par rapport à Yanzela, où il Bango, qui nous dit au début de Botama, et ça a maté, mais quand même, chef de l'État, Kanisi Bisso à Makala. Bonjour, papa. Bonjour. Papa, vous avez moi Makala. Nazana moi Makala, na Botami à peine à Kolia. Impression par rapport à avant notre côté là wana il faut que nous zela ezaki ndenge zelo ezaki salité mabe babosa na biso eza na l'air c'est un mobutu eza mobutu abosa na biso voilà kabia le père abosa na biso kabia le fils abosa na biso mais na sepeli kaka nzamba asali ke président Fati ayiko kantila biso donc depuis mobutu ezalaki penza direction ba simba te ba simba ngote basima ngote tanda ko yoka kaka qu'il fallait basala baliambo bakima basala baliambo bakima mais le tomoni na bokonzi ya Fati nde musale to sepeli makasi vraiment et comme il a pas un mot et pas mokonzi mboka a toujours la PC félicitations nzamba zane makasi ponga za fani na lingai makasi très bien yango ana nzamba batela ye ba nguna nyonso ba koya bazonga sima nzamba kokisa mission na yenda matindi yake na mukini papa nzela oyo ebandi wapi eketi wapi ebandi na nini kianza nini ezo na kikwiti ebandi wana ti rond point donc nous avons bloqué pour tirer un point là-bas et puis tina rond point na sukana et ça bien c'est sepeli magasi pour moi donc ko jeune ni université OK donc c'est que ceux qui ne comprennent bien Makala vous avez nzela moko elengesa mais elengesa mukie basala mukie bambouteillage tellement joana les gars pour regretter qui fort ba terrasse pesa bien mais au moins tous les deux fois ba terrasse bien donc moi to dunga lisusuté ce que elengesa ba tcheka munene ingasa pe kitoko makasi basi sabiso nzela musu Afrika la moi wa pe na ko so basala ngo za bien pesa Makala de longue pesa na nini anisa clavier en tout cas merci comment on va comment on a soleil papa soleil merci papa soleil
bandeko bino moko bozomona TV za radio te babi chaîne oyo chaîne moko ezopesa bino ba actualité nyonso eleka na République démocratique du Congo. Donc to bandi nasi lobi bolandaki bandeko biso ya Monga Fula lelo tokisi na makala lobi tozana commune musu lobi. Donc chaque jour bon rozwa ba élément na bino place mokonza mboka osala misala ya malamu malgré tout ba dongolo miso kaka courant nde tozala problème ya courant. OK courant donc ina ba cabine ezebe surtout esali mwa ba fino bato mwa kimi ezati ya dévier yango normalement façon este baya babongisa basinga bango bapoto na bango tanto bon c'est même misala style comme ça bango nde baotia bato bachinois ba retard soki bayaki basala ensemble mais nzela inoza mwa bien bango baye babeyi royale bata bato basani bango mokotisa siko dévier donc ndenge eza bocourant eza mabe pour ba poto nyonso biso nzaki ba mike baba 25 ans les tokomi na 35 ans poto wana etala yango so filmé eza kopula baya kochanger ne basinga babongisa courant mai mpe eza tetane tokomoka bamai ezobima so te pression esila nde eloko kaka yango wana président kandida biso kote ya mai na courant. OK nde eloko nde tosengi yango asa lisusu ndenge azosala banzela aza mpe courant mawato soka te courant efandi na biloko ekitatalo nde yango naka eno etikali sociale. OK biloko emati mawato tokokani misala mpe eza te biloko emati makasi kuna atala biso abosana te mpenza esala bien. OK merci papa. En tout cas merci na balandi ya Firestone Télévision. Merci na pasteur Kafoué. En tout cas na musala kitoko ondimi kota matériel na disposition ya presse kala nini ezalaka tozotambola bomona musala nini ezosalama awa toza na direction ya Kimwenza na makala. Donc makadamo bazosala ebandi mama bonjour boni mama. Oui papa. Oma makala na vanda na makala na venu mayemba esemoni eza na opolo tozotambola ete esemoni eza na opona komona ningi baosala nini nzela Kimwenza te papa toza osepa makasi monde bambula ezalaki pe bambula betulaki bambula eza ti siko ponso esalami te me toza potopoto me toyeleka bilamba ya tombo me mito tokomi kitoko toza osepa makasi me tomoni ni bomi bamai na mutu kotoma eza mai ebima te partout apona mbula ebetaki wana ebima te yango kuta ototona ngambo makalo ya likolo kuna nde toutuna totoki yango toye nango samai moye te vivre eza te nini okoyebisa na mokonzi ya mboka wakanisi biso bana makala na leloko oyebisa ete me epesi eka merci merci mpena mpo abongiseli biso makala tokomi mpe na mwa valeur moto aosepa nde babandeki kofinga so bana makala sali te basi bitoko makala satana lelo tozwi valeur nzambe apambola ye lisusu. Komonani mama Timba. Mama Timba, merci beaucoup mama Timba. Chef bonjour. Vous moi un mot par rapport à Nzela où on sala. Pesika parti merci basaleli biso makala Nzela commune makala Nzela topesi merci mingi bafongolela biso école ya makala ete école ezala te tongola biso école mécanique ya makala. Merci beaucoup. Alors toujours continuer au final ministère de Salama a invité nous avons toujours biso habitant makala. Chef bonjour chef de monde wa invité vraiment makala moi la makala malagas. OK impression les années au monde chef de l'état na kanisi biso bana to botama biso ki mwenza ono to mona te ba po atali banga mais quand même Fati Beto kanisi biso en saison ya Kimwenza impression na ngeza ya bien makasi yo to lobi komi ko kité ba na loba banda to botama na makala awa to kola pour se tirer au côté na makala. Très bien. Le Kumu ba Nzambe remerciement par chef de l'état a cela biso lengesa na Kikuti mais on est kaboli ba commune c'est le roi ba frontière voilà kaboli ba commune c'est pour la toute première fois tout le monde a commune et tout le monde a presse et porte na commune ya makala au bando da presse ya makala nde bela kana libiso ni balela maramoko oyo na oyo wana elandi wana to ga lisusu kuna lisusu kati ngambo kalamu arobanda vraiment
Voilà Mboka. Merci beaucoup Nzema Pambola. Akombola Luzolo. Pas Luzolo. Pas tout Luzolo. En tout cas, merci beaucoup. Bandeko bino Zolanda biso bala makala nous devons pour réagir par rapport à misala au chef de l'État à sala. Donc nzela ezaka o mokote ba sa sona direction musu o elandi wana o za direction qui moinza alors à suivre tout l'année. En tout cas, merci na bino so balandi ya Firestone Télévision. Toujours continuer car donc pour tous qui presque na ba venu fesh ba kianza surtout kiti na ba sebo na ba venu kidima pour ça ils ont continué donc nous au monde les messages ont les kawa papa excusez papa papa bonjour papa vous habitez Makala na habita Yolo na somi na Makala très bien impression par rapport à Nzela tu habite sur Nzela zagine mais ah zagine Nzela te toto mon amour yo atana moi boto mon téléphone ba boto la honte merci na bino so botu Molanda distance auto salaki lelo na commune ya Makala bino bomoni ndenge nini président de la République akanisi bana Makala azosala nzela au direction ya Mwenza bino bolandi babita Makala ndenge balobi en tout cas baza content ya président de la République. Merci ya bakolo nyonso ya Firestone Télévision pour continuer pour s'abonner la chaîne na bino pour vous la décider Firestone na chaîne oyo zolondela bino ba découverte nyonso na kati ya Congo donc précisément la capitale donc autant la tous les 24 Congo mon na kasi ya mabe kasi malamba zo sala donc chaîne oza ya actualité. Merci na pasteur Kafoué Jacques pour la disposition de précision matériel, précision chaîne pour que tout l'extra et l'eau élément nous les gars Congo pour baimbo kanyo so ba mona ba qualité nous les gars Congo. Merci non pasteur Kafoué. Merci beaucoup na famille Mobimba, merci na maman, merci na bana nyonso Nzambe ya pambola. Firestone Media, l'information avec précision. Firestone Media, l'information